Mbote na bino bandeko eza wanga maman Henriette Kilumbu Shembo TV nasalaka pe émission ya kolamba er moko soki pe ba conseil ye to pesa excusez-moi nazali banda mpepe ezokende yango nde mpepe ezali lelo tozala lisolo mingi te bandeko ezaka ba conseil to pesa naka biso pe tokokaka te tozwa pe ba conseil na biso na bino ba abonné soki tozwi mwa lisolo il faut ka tobetela lisolo nazosala lelo ezali ya ba homme na ba femme toza na ba homme toza na sorte ya ba homme toza na sorte ya ba homme boy homme play homme alinga kosakana alinga ne vie aza ne responsable mais alinga vie pembeni na ba homme responsable de même que ezaka na ba femme pe ba femme play ba femme fille etc. to wana lisolo toza na ba mibalo ba bengi ke ba homme play ba homme garçon. Ba homme garçon les que garçon ya mwana muke toza na penza na papa mobimba abala abota na ya za na mwasi soit 5 enfants soit mibale soit 10 papa wana abota ne bana boyi poni to benge garçon azaka na secret moko te na ndako nyonso oyo akosala na mwasi ni na ndako nyonso makelele koma na ndako na ye nyonso ekotala projet na ye nyonso ekotala makambo ya bana ye abimisaka yebisaka bato secret ezalaka te nyonso babengi infidélité nyonso ya kokosa mwasi ya kofinga mwasi mwasi penza ya libala boyeme papa wana abota ne makeda kofinga mwasi kotonga mwasi ye tazuki aza na problème na ndako homme garçon wana aoke na famille na ye aoke koyebisa bango mwasi pe ya ye pe ndenge wana nde nakoba mibale nde tia pe kote basi ezala ya lisolo ke ebimaki ke ya ndenge nini basonaki na mwasi bituma makasi soit ezaki problème ya relation na bango na ndako na chambre soit relation na bana ye abimisaka ne kaka kendaka koloba atalaka te soki lelo na bimisi secret na ngai ndako mokili ekoloba bakoseka to bakoseka biso ye amonaka kote mauvais te kote mabe te ke esika nazokende kotia lisolo na ngai kobeta lisolo na ngai bato mpe bakokende koseka ngai bakokende mpe kobetela motu mosusu bakomi koseka ngai me aza ne papa akokende mpe motu mosusu boye olia akobana masolo moke olia bana masolo mosusu abandi kobaka mwasi na ye tanke na ndako wana azokende obeta lisolo na ndako wana epai nyonso epa baningi mpa bafrère na ye bayaya na ye jamais bango babetaka bango masolo ya basere na bango masolo ya basi na bango masolo ya bolingo na bango akata ndako me ye soki likambo esalemi na ndako ezala ya solo mpe lukuta na monoko ye amonaka ke soki abeteli mutu wana kobetele maboko to bakopesa coupe homme garçon secret ezalaka te partout ezala zwi projet na mwasi na kata chambre bango mibale il faut akende kobimisa baya mwasi omoni ngai bona boye mwasi akobima libana yoka tokaki mobali na boye donc toyoki mobali na fingaki yo toyoki mobali alobi yo boye alobi ndako boye alobi bana basonaki bana bakangami binemi oyo bana nanga bazokende Amérique bazokende Jobour bazokende bakonche ye projet nyonso abombaka te mpe infidélité makasi alingaka kosala oyo ye omoni bilengi par exemple ye alingaka te mutu mosusu asepela alingaka ye kaka asepela ye kaka aza na esengo donc aza égoïste alingi bozwi ya mutu te alingi projet ya mutu te amonaka ayende kaka projet soko omeki koyebisa secret ya mwasi bolobi ke bokolongola yango te mama ye akozala mokusa na nzoto kaka akende kobimisa secret wana il faut kaka ayebisa mutu ale ya maladi nde babengi yango garçon malade maza responsable na bana ata sali projet nini alobi akobimisa te me ye fo abimisa ate eloko eleka na ndako ya bato babi eza secret tobengi ya famille bozwi na considération yaka papa ekoleka ngonga te akobimisa homme garçon responsable mais homme garçon arezonaka ndenge ne mosusu ata baza na baninga ta sokoza na discussion ododiscute eloko ya malongo ekomema ya bien ya vérité ye faut contredire arezonaka kaka ndenge na ye arezonaka nde balinga mosusu arezonaka te mais koraisonne na ye wana ye amonaka ki azoraisonne kitoko
pe azo contredire balinga bango ya za na raison zoka nde soko tali bwe na kivia ki normal azaka na raison te boy tokoti suna ba mibali misusu bazali ba on play ya kosakana azane na mwasi na ndako akoka azane na bana na ndako me atondaka te il faut kaka abima libanda ye ata azwi asepeli na ndako mwasi na pesi nyonso asalaka nyonso te mobala asalaka me ye akokoka te il faut abima kaka aluka mutu libanda azwa po azala ayoka bien eza malade ye alinga kaka play aza responsable esika ke bana mike ba jeune fille bazali atake na feti ye akoka te apina na mwasi na ye akoka kofala na place na ye te donc azaka la tina feti misu kaka pwaka il faut atelema abwaka misu kotoyo abwaka kotoyo abima akene kobenga basi na telefone asolola po ebiki na tiki mwasi nanga na feti mwasi nanga kokipenga ite mwasi pasa na distraction ya feti po na esengo kuna na feti donc de heure wana mobala akokaka te akofanda te ezala na ndaku soki mwasi naza na chambre to mwasi nazosala mosala ye il faut abima akende abenga telefone abenga bashiri ya Facebook bashiri ya WhatsApp atondaka te alia atondaka te on play mais aza responsable na bana tozala mibali misusu pe bazalaka aza responsable na mwasi na bana me ye tana ye mobimba ekipaka kaka na musala excusez naza na rip tozala malide bomoni bien na titre ko ye il faut kaka ye koya komona bana eza kaka après musala tamso azongaka ne butu aye kaka wana atuni akotuna kutu te azu allié tanga kolia sokoli maya fanda ya pyjama na ye azweli na ba machine o ba laptop mindele ba bimisela biso afanda ka 24 na ndako ngonga mukeza la kana mwasi ngonga mukeza la kana bana donc ya rezola ka ndenge mususu pe ba koma kana étape moko ke ye mwasi musu akolemba bitidi wana akoluka ba bi séparé na mobali po abi mobali ni akalusaka bana te akipaka bana te ye kaka musala kaka na computer mindele basalela biso donc ye epa na eto bakaboni na mwasi na sens wana ekokoma makambo ndenge wana akipaka te vi na ye mobimbe etikala kaka musala wana bien sûr aza na mayele aza na sagesse soki asali projet esimbi musala nde balingaka ye me kote amour ya famille ezalaka te azwa musala lokola mwasi na mobali yango nde omonaka mabala mosusu ekufaka mobali ayebaka nini bana akoyebaka soki mwana soki aza na maladi makasi to mwasi akebota na maternité mokoanakebeke mwasi na ngai abotaki me ide nyonso ye azalaka kaka na musala kaka na laptop yando mabala mosusu ekufaka omoni mpo na mobali azalaka mwasi akomopesa baraison na ye ezalaka problème ye akipaka kaka musala tozana mibali misusu nde tokoya bapapa na biso ya kala bapapa na biso ya kala ezala mabe wana eza bahomme responsable ezala mabe ezala malamu ekoti ye aza toujours fidèle na mwasi na ye aboti ne bana afani na mwasi na ye bakolisi bana wana ata problème eyindi ndenge nini na ndako babundaki me ntango bakobundana bana bakoyeba te soki bamoni bana bamoni bakamarade babeti mpenza kara entre bango moko na chambre nde bakomiyebaki toza boye soki mopaya ye okoyeba tati moke teke baswanaki modele bakoyambo mpe mwasi afandela sheri yela bapaya masanga yela bapaya biloko akoli osola mifufu okondima te okomona te wana mpenza responsable okomona soki bazotambola bien sûr mabeyaka basimba na aka na maboko ata kosimba na maboko te bokasa bolingo akala apa na biso ndenge ezalaka okokuta papa soki ake mosala atake mosala te soki ake bilanga te afandeli kiti ne boye oyo bakiti wana akolala ntango akala aza wana na mwasi na ye mabe eya te pasi nyonso bazovivre na mwasi yango nde lisolo na beti lelo bandeko soki omoni oza na kategorie ya mibali wana na kategorie ya basi wana pona kategorie malamu oyo omoni ke oyo okoki kosalela bima na bakategorie ya ba-homme play bima na kategorie ya ba-homme boy oyo ba-homme garçon obombaka secrete nyonso ezalaka voilala na mopepe espace ya libanda bayebaka makambo ya homme boy donc na matiti na banzete oyo balobaka te baye biso bakomi na ndako babiye bango wana baye ye wana aye secret ezalaka te
to changer homme boy bima homme play bima bokota na homme responsable soki oso sinya mukanda ki obali mwasi obota bana kota na homme responsable. Ok, napesi bino bote matondi mingi na bino bozona na biso bokota bomi abonné et pas Henriette Kilumbu Shembo TV. Masola kolamba ezali, masola ya kolia ezali, masolo ya ba vraie histoire ezali. Napesi bino mbote za bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV. Abonnez-vous, botia commentaire, bopesa conseil, yo papa, yo mama, pona okokota na homme nini. Kende na homme responsable to kotika kana homme boy noto na homme play homme asaka na kalingi ba bare alingi ba loyenge. Ok, see you, bye. Je vous aime. Abonnez-vous.